mbele ndoloki lutuloloka papa beto baonso lo bana bakotopotere bafulweki nzambi ankenda kutuloloka mambimeto watambula sambuketo ansi ya Egypte wankela zako na luzoro wako ngeye farao nzambi eto luka uno mamamuyo marikia wanga nzigani bantu bika kubwena ya sabisuna luzoro na vama makifuda mwana mosi papa avamba kuma mafulweki luka uno utukitula papa simukimba ukiangani mama muyo marikia wange swali to papa wana kwa discernement utuvala discernement papa to azaya fanga ingina nzambe to twizidi pa mwanvuyo ya pa mwiri na bingolo langeye ma kwa ndo kansuka mama program ya uonzo to sisili bana moko maku kwa fuleki bila kana pima kuafira ani kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo musanto ba mama pe batata soki bakiti wana esala kama kelele penza bakiti edera mwanzambi ba oyo bayena mukanda mwanzambi bakoki kofungola ngo tokotala na psaume tokotanga na psaume 15 ba oyo bayena mukanda mwanzambi tokoki kofungola yango Mama Mwilu, Mama Mwilu, Mama Nungini, Mama Mwilu Kawanga, Mama Mwilu, Mama Mwilu, Mama Nungini, Mama Mwilu Kawanga, Mama Mwilu, Mama Mwilu,
mwasi ya mwindo. 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 Okembole lo yo nani nani gelo lo yo inataka magone lo yo gelo esameli ngai. Mwasi ya mwindo. Okembole lo yo ngai na yebani mama mwilu wangu ya mvuluzi. Talasanu kikasimba yetisalwa yelumbweki. Tata Nzambi tukutondele. Talakento wanduka wasolwa kwa mvuluzi. Ni mama mwilu wangu ya mvuluzi. Talasanu kikasimba ketisalwa yelumbweki. Tata Nzambi tukutondele. Talazola kwena Nzambi munakanda dyavwezoka. Watu songele wete wazulu japa. Mukavutula moyo wa Nzambi wa sejeto. Muyeluselemi kakembo swanga. Mukavutula moyo wa Nzambi wa sejeto. Muyeluselemi kakembo swanga. Talazola kwena Nzambi munakanda dyavwezoka. Watu songele wete wazulu japa. Ukavutula moyo wa Nzambi wa sejeto. Muyeluselemi kakembo swanga. Ukavutula moyo wa Nzambi wa sejeto. Muyeluselemi
tokotanga décalogue tokozwa yango na Deutéronome chapitre 5 kobana na verset liboso kino na 21e verset. Soki tomoni tokoki kobanda kotanga yango na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Munza itwenga Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Munza itwenga Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Munza itwenga Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Munza itwenga Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Munza itwenga Satana wazunga yo Inza itwenga Mama mwilu utuwa Vonzaka ya visidiko Bonge walunga wena Vonzaka ya visidiko Bonga zazini wa mana Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Vonzaka ya visidiko Bonge walunga wena Vonzaka ya visidiko Bonga zazini wa mana Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Vonzaka ya visidiko Bonge walongo wena Vonzaka ya visidiko Bonga sisa zingi wa mona Mama ungwe ile Mama ungwe ile Beta muludi tuzolele kwa jatila Mudi bundu jalongo Mama ungwe ile Mama ungwe ile Beta muludi tuzolele kwa jatila Vonzaka ya visidiko Bonge walongo wena Vonzaka ya visidiko Bonga zazini wa moya Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Mudi kuja longo Mama ungwe ile Mama ungwe ile Doni tuzolele kwa jatila Tala bokonzi ya Nzambe utilikolo ekiti Omboka kama bayindo boyaka tosepela Tala likambo nga mwilu kya wanga na kufeli Ona bobatela mboka ya basantu Tala bokonzi ya Nzambe utilikolo ekiti Omboka kama bayindo boyaka tosepela Tala likambo nga mwilu kya wanga na kufeli Ona bobatela mboka ya basantu Tala bokonzi ya Nzambe utilikolo ekiti Omboka kama bayindo boyaka tosepela Tala likambo nga mwilu kya wanga na kufeli Ona bobatela mboka ya basantu Tepelo etongami Esika basantu bakosolola na bandimi Tepelo etongami Esika basantu bakosolola na bandimi Kilombo etongami
kufisoni. Nalongi Satana kufisoni. Nalongi Satana kufisoni. Satana yolonga ki mama Eva na ekeke ya liboso. Kasinga imwilu kya wanga Satana okolonga anga ite. Satana yolonga ki mama Eva na liboso. Kasinga imwilu kya wanga Satana okolonga anga ite. Nalongie Satana kufisoni. Nalongie Satana kufisoni. Nalongie Satana kufisoni. Satana yolonga ki mama Eva na ekeke ya liboso. Kasinga imwilu kya wanga Satana okolonga anga ite. Satana yolonga ki mama Eva na ekeke ya liboso. Kasinga imwilu kya wanga Satana okolonga anga ite. Nalongie Satana kufisoni. Nalongie Satana kufisoni. Ngai mwilu kya wanga naloniliwa. Mokolo ya kikoya ngolokemo. Kasi bato ya mokili basosola kite. Nakolela ngai mwilu kya wanga naloniliwa. Mokolo ya liwa na ngai bazaluba ya kikoya mbala. Kasi bato ya mokili basosola kite. Nakolela ngai mwilu kya wanga naloniliwa. Mokolo ya liwa na ngai bazaluba ya kikoya mbala. Kasi bato ya mokili basosola kite. Kasi lelo yo bino matimi ya tata kimbangu. Otombo likombo na ngai olakisimala na ngai. Peba basi na ngai omokili. Kasi lelo yo bino matimi ya tata kimbangu. Otombo likombo na ngai olakisimala na ngai. Peba basi na ngai omokili. Nakopesa bino nini ebana na ngai. Lelo ngai mwilu na yebani omokili. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo. Asobo sepela. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo. Asobo sepela. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo. Nakopesa bino nini ebana na ngai. Lelo ngai mwilu na yebani omokili. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo. Asobo sepela. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo. Asobo sepela. Tika tata apambola bino. Apambola na ngai mwilu. Apesa bino libanda ya molimo.
Yonde, yonde, yomolobeli na biso. Okende kipona kolobela biso. Yonde, yonde, yomolobeli na biso. Okende kipona kolobela biso. Yonde, yonde, yomolobeli na biso. Okende kipona kolobela biso. Yonde, yonde, yomolobeli na biso. Okende kipona kolobela biso. Tala lelo tamwe koki, moto mwindo ayeba na omokili. Mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Mama mwindo, mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Tala lelo tamwe koki, moto mwindo ayeba na omokili. Mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Mama mwindo, mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Tala lelo tamwe koki, moto mwindo ayeba na omokili. Mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Mama mwindo, mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Mama mwindo, mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Mama mwindo, mama totondiyo, na masosa lipo na biso. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, 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 mama mwilu wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, 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 mama mwilu wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, 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 selemi mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, ozana, Yerusalemi mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, ozana, tata mbuta mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, ozana, tata mbuta mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, ozana, tata mbuta mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ozana, ozana, tata mbuta mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Zivula mwelo mfumwa mbanza mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluia. Zivula mwelo mfumwa mbanza mama wizidi. Alleluia, alleluia, alleluya. Zivula mwelo mfuma
mfumwa mbanza mama wizidi. Aleluya, aleluya, aleluya. Zibula mwelo mfumwa mbanza mama wizidi. Alléluia, alléluia, alléluia.
tosalaka prière d'intercession. Yango wana awa tozwi mokanda ya moto te. Kasi batata na bamama pasi ezangi biso te. Bandeko mosusu na ntango biso toye awa toza kokumisa Nzambe, bango bazalaki pe na posa me moyen bakoma awa ezali te. Na kati na bandako balali na bambeto bana pasi. Na ba hôpitaux bazali. Na banzela ba mosusu baza kopike ba crise bazali. Na kati na biso pe tofandi awa mosusu totikali komela bakisi toza. Bengi responsable mama moko akoya, mama Jeanne moko akoya, Jean. Tosengi responsable. Tosengi pe kuna na batata na tata moko akoya kolela awa saki. To anza programme. Kana Mungu
kisambo kya mwana kya mama lukola kyaki muru ngira kipovila makulo ya basi tata mwanda vela lina wafwana ko ufwanisa ngeye tata simone kimbangu wa samuna jovo bana sibatombo kamyongo sasa ngita simone kimbangu tizamba na kulina difana de voto kitu la kubunda ile longo kanute tibene muna kango kundele na protocole basala biso signe tobengi batata pe bamama baye na bana baleka liboso pe tokobenga papa pasteur Soki Albert oleka na liboso mpona kosala mosala wana. Prions. Aux trois noms sacrés, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, je te loue et je te remercie d'accueillir les enfants que tu leur as donnés par ton amour. C'est une joie pour nous, Seigneur, de bénir ces enfants. Nous te demanderons, Seigneur, d'en faire autant à tous ceux qui voudront en avoir. Ceci n'est pas difficile pour nous, tes enfants, que beaucoup de ceux à qui également tu as donné le mariage ne peuvent pas ou n'arrivent pas à avoir cette joie que tu as offert à ses parents devant toi ici présents. Par ton amour, Seigneur, aie pitié de nous. Nous voici choisis pour vaquer à cette occupation. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton... Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde, regarde en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi. Et celui qui accueillera l'un de ses petits-enfants me reçoit. On lui amena les petits-enfants afin que les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Dans la joie qu'ils éprouvent pour eux, élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que ces enfants vous ont été donnés par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils aient la vie éternelle en lui. Élevez-les dans l'harmonie en étant pour eux des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de les élever ainsi? Oui. 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 Dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Oui. Maman Marlène Outawaku et papa Merkis Makumbo, je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Christ, protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour, conduis-les à Christ et ton Fils bien-aimé, et réserve dans ton Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen.
ntangu pasivoto aboka nkumbo ngeli ntangu za zonso no tata tukuboka ngava tufuwe niko utufukanisa kali tubantu kutsa ntangu mweni muntangu yayi bana bako batate ba mama selo ilizeta katika nzo yayi bilanki bila tambula mamu biso tikeli banda kuna biso poto ya nesika oyo kola biso na milimo yango wana tozala na kimia po ete moko na moko azwa likambo oyo nzambe abongisi mpo na ye mpo na bandeko oyo baye na nsima tokopesa bango nano bamikando biso totangi liboso mokanda liboso ezalaki loyembo ya David Psaume 15, 1 à 5. Na nsima nango toyekoleka na Décalogue tozwaki yango na Deutéronome 5, 1 à 21. Sikoyo tokotanga mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 à 42. Actes des Apôtres 36 à 42. Ba oyo ba memaka ba Bible tokoki kolanda etangeli muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vela papa mfuma longo tata simu kimba ukiangani uloko la kiki beto bana baku tukubokele yalo yembo ya Daudi ndenge to bandaka yango totanga kayango kotanga lo yembo ya Daudi oyo totangi lelo ezali lo yembo ya 15 Psaume 15 biso nyonso tango totangi yango na kanisi biso nyonso toyoki mituna ezali na kati ya lo yembo wana biyano pe ezali kaka na kati ya lo yembo wana Tata Nzambe atuni biso mituna pe apesi biso pe réponse kaka ye moko. Mutune ezali kuna na psaume ezali boye. Psaume alobi na biso ezali psaume ya Daudi ye moko penza. Po ba psaume oyo totanga ka batata pe ba mama nyonso ezali ya David te. Bato mingi bakomi ba psaume oyo. David akomaki, Etan akomaki, bana Kore bakomaki, Moïse pe akomaki, Azaf akomaki. Mais oyo biso totangi ezali penza ya ye moko David.
Nzembo elobi boye. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Wana ezali ba question e wuti na likolo e pa ya tata Nzambe e komami awa pamba te makambo nyonso balobi na biso na kati ya Bible oyo ezali makambo moko oyo bato bazaki kozwa ngo na inspiration ezali inspiré. Donc David ndenge ayembaki nzembo oyo ezalaki te nde inventaki ezali inspiration. Bongo ye moko Nzambe apesi kaka pe réponse pa ya David ke oyo akofanda na kati na ndako na nga oyo akogumela na kati ya ngomba na ngai mosantu ezali donc celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Oyo atambolaka alima azalaka na injustice te. Oyo atambolaka ndenge Nzambe alingaka yango. Alobaka oyo ezali na motema na ye, vérité oyo ezali na motema na ye yango abimisaka na monoko na ye. Ezali te ke motema na yo yebi likambo mosusu mais oza kobimisa likambo mosusu. Réponse yango wana bapesi biso mpona oyo akoki komata na ngomba ya bule pe afanda na ndako ya Nzambe ye wana. Lokola biso nyonso tofandi awa moto moko ayaki koluka pasi na kati ya lingomba oyo azali te biso banso toyaki koluka lobiko. Lobiko ezali na mokolo mwa suka nde komonanaka me moyen toyeba ezali te. Moyen toyeba na ezali te batata pe bamama. Soki nalobi nano ata mpo na likambo ya mama mwilu oyo tofandeli awa ntango ye afandeki na mboka wana ngombeki nsuka nani andimaki ke mama mwilu na ntango ya suka mpenza baangelu bakoki koya koyamba ye. Na ntango wana nakandisi soki olobi na mutu kende mamwasi oyo boza komona na mokoloni ya suka baange bakoyamba ye nakandisi bakoloba nonda atatuka yani mwilu mpe atatuka okomona kasi na ntango ya suka na makambo nyonso bazaki kokanisela ye na mboka wana baoyo bandimaka baoyo bamonaki batikalaki bouche be balobi kaka eloko ya mwilu afandeki na biso awa makambo aboye. Omoni batata pe bamama nani akofanda na ndako ya Nzambe akokoma epai nani akomata na ngomba na ye ya bule nani bapesi biso réponse de moto oyo abimisaka likambo oyo ezaka na motema oyo eza na motema na ye ya juste ya mwana akobimisa bapense ya buzoba te monoko na ye elobaka lokuta te. Donc mutu wana azalaka na bolingo azalaka mpe na kopona te alingaka songolo aboyaka mpakala mutu wana te. Mama mwilu biso tomonaki ye me mama mwilu soko kepai na ye na ntango wana ti asi azwi mwa liberté akoki kosala mwa bilanga azali kozala na mbika elingi ozanga na ndako nete soki bokei na mwa kinzu na ye antuka boko ata lutu moko soki atie na sani bole bokomona ke lokwa boliaki biloko ebele azalaki kokaba malgré azalaki na bozwi te. Yango wana batata mpe bamama nde moto ya ndenge wana ye moto awumelaka na hema ya Nzambe na mokolo mwa lelo mama mulu soki tofandi awa pamba te ye azali na hema ya Nzambe tolandi banzembo oyo ewutaka na likolo mwilu tolandaki nzembo ya liboso ya koreki kuna ekumisi mama mwilu banzembo nyonso dirija mpe ayembi jeteki mpe ayembi bamama bayembi fanfare ayembi malgré ke miziki me toyembi maloba ya nzembo fliki ayembi lokumu kaka ya mama mwilu mama ya bwanya mama mosantu. Eske ntango azalaki na ngombe nsuka azalaki mama ya bwana azalaki zoba ya mwilu mobali akende kalakala olingi tukasomba kwaninga wawuta bana bani ndasi abota nekutu bana msumo bana misato wana tikela ye mama mwilu avandaki kaka nzoka nde yende mama ya bwanya o bango bamonaki zoba yende mama ya mayele ya mwana batata ba mama Psalm
apesi biso liteya ata koona kosakola lelo awa nzambe akopesa mosusu ekolanda soki okoyoka te me psaume oyo esi eteyi deja donc tokokaki mpe koloba te tosali ame tobimi na biso me tozwi likambo na psaume de David 15 1 à 5 totangaka babible batata mpe bamama okomi na ndako fanda tanga okokomprendre yango lisusu mieux ke ntango toliaka wa tozosala mbangu course contre la montre soki okomi na ndako nde okotanga okososola bible toleki na mokando totangaki ya mibale bomomesano na kati na lingomba ya tata molimo mosantu totangaki mokanda ya mibale ezali mokanda ya Deutéronome. Mokanda ya Deutéronome totangi yango kuna pona nini pamba te batata pe ba mama mokanda oyo ba mibeko oyo biso pe basi batangeli biso yango mingi soki ti lelo totangaka kaka ezali rappel lokola na Deutéronome Moïse asalaki rappel répétition ya mibeko pamba te Moïse ye azalaki kotambusa bana Israel aponamaki na tata nzambe po atambusa bana Israel abimisaki bango na mokili ya Egypte na mboka bowumbu pe atambusaki bango kino kokomisa bango kuna na mboka elaka malgré que ye akotaki na mboka wana te me quand même akomaki ti na suka wana bango bakoti na tina ya mikakatano na tina ya kotukama na tina nini Moïse akotaki na mboka elaka te mais du moins na mawa nzambe amatisaki na ngomba alakisi ya bitala mboka ngo yango wana pe Moïse ate kokufela kuna ezalaki pona nini pona mikakatano ya lingomba yango wana papa mfuma ndongo papa diangenda kuntima zaki koloba na biso tango nyonso pe ngana zali Moïse te pamba te mikakatano ezalaki ebele mais yazaki koloba ngai nazali Moïse te donc ngai na kokoma na kosuka na nzela te na kosukisa pe bino na nzela te na kokoma pona nini amonaki peke mikakatano ezalaki mingi ebele sikoyo mfuma ndongo papa diangenda kende ekomi nde lere papa azalaki ezalaki boye te ntango papa azalaki me ntango papa azalaki tondimelaki ye si diangenda azalaki ndoki azalaki magicien azalaki makambo nyonso naki moyibi kaka ye makambo nyonso mais sikoyo tokoma ntango tata diangenda azalaki bamoni bandeko biso batu ezali kaka mawa mibeko Moïse atangelaki bana Israel mbala ya mibale pona nini bozangi botosi biso pe kino lelo soki totangaka kaka mibeko bozangi botosi na biso ti lelo totangaka mobeko me ti kino lelo tokokaka kaka kotosa mibeko oyo te Moïse amoni kaka etamboleli ya bana Israel mwaye te Moïse abengi bango assemblée générale boya awa bana Israel bakeko liboso ya Moïse basangani balobi Moïse alobi na bango bandeko etamboleli toza komona ndenge nini bopusana te ke tata nzambe apesaki biso mibeko tosalaki alliance apesaki biso mibeko mais oyo nini naza komona atangeli bango lisusu mibeko yango na mbala ya mibale mpona kofaire comprendre bango ke batika makambo oyo bakomi na yango wana ti lelo mibeko esilaka te batata mpe bamama biso batangeli biso mibeko oyo banda kala liboso ezalaki mobeko moko soki botangi esili me papa alobi te mibeko nyonso ilfo kotanga kasi moko nde obeteli sete nde yango wana tokoma kotanga mibeko nyonso na nsima nango nkolo Yesu aye kobakisa alobi te bolingana linga nzambe na yo na motema na yo mobimba pe linga moninga na yo ndenge yo moko komilingaka
eza mwa pasi po kolinga moto ndenge omilinga kakasi nzambe alobi ndenge wana. Donc toza obligé to lingana wana nde mama ya mobeko yango wana. Soki bolingo ezali mabe omona na kasika bolingo ezalaka te. Tabita azalaki na mboka Jope, mwasi moko ya malamu. Ye pa azalaki mondimi, pamba te na kati ya Bible balobi disciple. Ezali ba oyo bandimelaki nkolo Yesu, babandeki kolanda nkolo Yesu. Mama Tabita Dorcas azalaki pe moko ya bato wana. Pierre mutayaki kosekusa ye tango akufaki. Pierre azalaki moyekoli ya nkolo Yesu. Ayokaki matei ya maître na ye Jésus Christ. Ayoki matei a mettre yango en pratique. Po Yesu alobaki oya kotosa nga, oya kolanda ngai, akosala pe makamu isi oyo nga naza kosala. Pierre azalaki moko ya bayekoli. Na sima ya liwa ya nkolo Yesu antuka ndenge bazwaki nguya ya Molimo Musantu bapanzanaki koteya, Pierre pe ateyaki. Na tango azoko tambola ake kotalaka bandimi. Awa babengi bango ba saint, mezali bandimi. Batata pe ba mama lokola biso to fandi awa, donc babengi biso ba saint. Pamba te tozali bana ya tata Molimo Musantu. Pierre azako tambola. Akomi na mboka moko boye soki botali na chapitre 9 kaka wana na verset je crois 32 tina 35 bokomona likamu si Pierre asalaki po atosaki maloba ya nkolo na ye. Azoko tambola kuna akuti tata moko esala 8 ans afanda na mbetu paralysé. Pierre tango akomi amoni tata wana kombo na ye ene atali eti asambeli alobi na ye alobi ene nkolo Yesu abikisi yo telema lève-toi. Tata wana atelemi alobi na ye range mbetu na yo. Tata wana ene arrange mbetu na ye wana ezali makamu si nkolo Yesu pe asalaki yango. Kotel saba paralytique Pierre asalaki yango. Bongo tangu na mboka wana ezalaki na ville ya Lide. Lide ezalaki pembeni ya Jope. Alors na mboka Jope mama oya mama malamu Tabita azalaki kuna. Azalaki kosala ba makambo malamu ko oya azalaki nango azalaki kokaba. Surtout ba veuve bazalaki ko bike pai na ye. Kokabela bango na bana na bango. Mama wana ekozwa maladi, mama wana akufi. Tango mama wana akufi, batu balobi biso toyokaki ke Pierre azali awa na Lide. Batindi batata mibale balobi bokima mbangu boloba na Pierre vraiment sans tarder aya mbangu wana biso tona posa na ye. Batata wana pe bakembangu wana Tabita se alali ase akufi basi basukoli ye balatisi ye moto se akufaki. Me bango batika kelike balobi tete toko perdre mutu malamu kaka boete. Bo benga Pierre bake ko benga Pierre ye ba memi ye na chambre wana batiaki ye. Ba expliquer ye ba veuve tango ba moni kaka Pierre ba komi ko lela balobi tala bilamboyo, tala babilamboyo nyoso, na bana na biso, ye mutasala na biso boye, biso penza to baby na biso awabi. Pierre amoni bo makele la bimisi bango nyoso libanda. Atika likaka ye moko na ebembe. Pierre asali ndenge asalaki. Pamba ta tambolaki ndenge maître na ye Jésus Christ azaki ko lakisa, azaki ko senga, azaki ko tinda bango. Ponkolo Yesu alobi ngai pe na tinda magana tata nanga na kutosa tata nanga soki na tosi ete naza na pasi papa mfuma longo ndenge moko ngai soki na tosi tata nanga te naza na pasi. Mutu nyonso azali na maître oyo ye akotosa akosala oyo baza kotinda ye. Pierre alobi na Tabita alobi Tabita telema
Tabita alamuki. Pierre asimbi na loboko atelemisi Tabita atelemi. Akamatie bakiti na ye aliake ko présenter ye na ba oyo bazaki na posa na ye. Ba sepeli mama na biso abiki mama na biso donc ba sepela ki pambate ba tata pe ba mama bolingo boboto ezeloko moko kitoko. Tabita akufaki moto oyo akufi akoki komisalela démarche te. Donc ce kazaki ne moto mabe balingaki batike wana lwasi basukolaki ye leur ekoki batimoni libulu bakundi ye. Pamba te oyo akufi azoninga te eloko nini akoki kosala amisombelaka cercueil te amizipaka drap te soki mpe bolobi ke bokoki kobwaki kaka ta nini na libulu akoloba na ye te akomi esili mpo na ye esili bato mosusu nde bakosalela ye. Voilà eloko ebikisaki Tabita bolingo boboto boyokani. Bato bazalaki pembeni na ye bolingo na ye balobi te bango basali démarche wana kokende koluka po Pierre abikisi atelemisi Tabita asekwe na kombo ya Yesu. Ezali mokolango tosanganaka ntango nyonso awa kasi lelo ezali ndenge mosusu pamba te coïncidence ezali mpona date ya mama na biso oyo alongaki. Soki nga lelo mama kana na telemi awa naza koloba ezali mpona mama mwilu mutu asali nga na telema na ntango ya kala na droit te na bayuda wana droit te même ata bayuda te même bachrétien mingi bazali bavanda na église catholique mokolo nini bomoni boke na mesi ale ma sœur aza kosala mesi kaka bapère omoni na église protestante na ndima kuna te nga église na nga liboso yango mais bamama na biso bayaki kuna tozalaki kolandaka bango natikala komona te mama pasteur atelemi na bamisioni aza koteya na ntango ya kala namona te. Mais mama mwilu na 1921 batikeli ye Lingomba boli msanga batikeli ye Lingomba nzoka nde mwasi ya ndenge mosusu toyoki na nzembo awa ye kaka mtasalaki na bayuda ye kaka oyo tata Nzambe amonaki ye na bwanya amonaki ke ye yonga na poni akopota mwana na ngai atambolaki pe malamu aboti mwana bokoli ye ti atambolaki malamu ye kaka mama akamati ye lisusu alobi toke na Afrique po yoka kokende kobota banzambe totiaka tembe te. Oh mama mwilu oh mama Marie wana n'a rien à voir ba français totika et comme komema biso na mabulu. Elle n'a rien à voir avec maman Menzembo wuti na likolo to yoki yango ba yembi yango awa ke mama mwilu alobi kaka ngai oyo nazalaki na bayuda toko confirmer yango parce que na Fatima kuna ba catholique ba kendeke kuna pèlerinage Fatima vierge ambona naka kuna batata pe ba mama ya mwindu mama mwilu vierge ya mwindu bango moko pe basi babomba ngamu comme suna landi penza awa na télévision awa kaka na France balobi o vierge noire amona naki ngana bi o balobi yango mais liboso komona te moto mwindu azalaki diabulu batie maseke na mbebo batie rouge yango na nga kutu kotia rouge à lèvres te na mona ngolo kwa tenia ba ya diabulu soki ba dessiner moto mwindu batie maseke bakamati lèvres batie rouge soki ba dessiner mundele batie mapapu ange même zoka nde papa Simoki Mbanga lobi te epa ya Nzambe biso nyonso to ndenge moko batu alobi mabe bakangi batata pe ba mama mwilu to fandeli lelo awa azali mama oyo alongaki afandaki na ngombe kinsuka
mwasi ya modeli wana oya fandaki nango wana kasi okomona tepo ye ndenge afandaki azalaki na mibeko à part les 10 commandements azalaki na mibeko na ye surtout oyo ya lingomba to négligeaka ko néglige te ponga na tangaki na mokanda moko ekomaki moto oyo asolola pena na mama mwilu ye moko mama mwilu mutaza ko raconter ye alobi ke mokolo mosusu mbula enoki makasi mvula moko makasi alobi manioko wana nga natiaki na mai mpo ntango wana basi bapesi ye mwa nzela akomi kosalasala mwa bisalasala mpona koluka kobika babelge balembisi mundele alembisi mwa moke singa wana akoki okende kosala kakendeke bilanga tusa atie manioko na mai akomi kuna mvula enoki makasi tango enoki makasi alobi mwa manioko wana bwese kukudi nango ekei echoli alobi nakende kotala akei mbangu ake kotala na tango kaka ya ti lokolo na mai po averifie manioko na ye amonaka sanduku moko euti na likolo ekweyika likolo ya mai pa moto abimi kuna oye kosala nini mobeko batata mpe bamama biso toyebi te soki biso tolingi tomonaka bamiracle ya modele wana mpo tondima mpo tobanga mibeko me tosala attention mpo bandeko na biso bayuda basouffrirke na mibeko okwesi kaka mobeko mbala moko pa oza nango etumbu me sikoyo nzambe akoma large ekeke mosusu ezali te il faut tobikela na ekeke oyo aza kozwa ta mpona kozelaka biso soki aza kozwa ta eza kowumela biso bato tozowumela tokowumisa aza kozela biso me mama mwilu na mibeko nyonso ezalaki na ye azalaki kaka komilelalela azalaki komilelalela lokola aza kotambola malamu maître na ye oyo atikelaki ye mosala papa Simoki Mbangu atikaki ye te eloko akolia ezali te akofanda ndenge wana akobanda kosambela abandi koyemba nzembo ntango banda koyemba nzembo okomona kaka amoni bange bakoti bayela biloko bana bobima na tongo mabumu minene baza kaka nzoto minene bavimba koleka kutu bana ya mboka oyo bazokolia bien baza na batata na bamama bazokende koboma banyama tata akende kuna batumbi zamba azwima bambende oyo bakongo baliaka kuna bana bazolia bien me bango bazaka minene babela mpe koshorko te nzokande baza koya kolesa bango mpona nini etamboli malamu soki mama mulu adekonaki papa Simoki Mbangu alingaka pese mokongo tala lelo mama mulu alonga elonga na ye monani biso baoyo tokomi kotelema mpe nakomi koloba na ntango akalanga yo nani mwasi okende koloba soki oza na noko te wakolobela yo likambo akolobela yoki nzonzi oza na pasi soki epai ya biso bakongo oza na nkazi te oza na pasi nani akolobela yo oza na droit ya koloba te kaka noko na yo ndeko no ya mobali moto akoya olobi ne maloba yakende koloba me sikoyo tokoma koloba tokoma kokokipe bafonction nyonso mpona nini elonga ya mama mwilu batata mpe bamama surtout bamama toza na mokumba mama mwilu batikelaki ye misala mibale kotala lingomba na kobokola bana papa kulutu akei ye mpe azalaki relege ye atikali na kati ya ndako na nkolo Yesu na Molimo Mosantu il faut abokola bango pamba te nkolo Yesu nde mokonzi ya nkamba ya kotikala wana ye mutu akotisaka tomboyoki nzembo bamama bayembi kuna nde ozana mama mwilu papa mbanza zibula soki nini mama wizidi papa wana nde nkolo Yesu ndialunga na kiangani
atikala ke pa ya mama mwilu aboko la ye molimo mosantu papa de ngenda kuntima atikala ki wana aboko la ye na limemi apo ala kisa ye nyoso aboko le na nzoto pe na molimo poete yene mutako akotambusa lingomba ifazala na mayele ya bomoto ezaka mayele ya kendeko yeko le pa ba katoliki kuna te mayele ya molimo ya ngonde atikala ke pa ya mama na ye pendant longtemps akeko kota classe soki na mbula boni na classe ya bana mike ye azaki mokolo pona nini tata na ye alingaki bongo ke liboso yekola nanu makambo oyo ya nzambe ya molimo bongo ndi akokende kobakisa mwa mayele kaka ya ndenge ya ayeba kokoma asololaka minoko mpo akobanda solola na bato ebele akotambola kotia lingombe esika nyonso tu mais sinon azalaki na besoin na yango te yango wana batata mpe bamama surtout nazoloba mpo na bamama toza na bana biso toza na bango oyebi te mwana yo boti oyebi te soko boti nani batata pe ba mama tokeba tobokola bana na bwanya tomoni ba mama mibale baye kobatisa bana wa batuni bango na pasteur na miso ya nzambe awa tozali miso ya nzambe bondimi kobokola bana oyo na limemia tondimi oui boko changer ezaleli na bandako na bino oui wana ezali oza kojire mwana oyo kobatisa oyebi ye te mwana ngo soki nani nakoyebisa bino lisolo ya Mr. Fwasi bamisusu peut-être bayebi ye oubie bamona na photo mais soki otali ye olinga otali mbani bale te batape bamama na ndenge bamama oyo tozali awa totonda lofundu donc soki aboti mwana ndenge wana akolinga kutu kolakise na bato teke nga mutu na bota ivo akitoko te donc mwana oyo akitoko ye wana nde ya lokumu Mr. Fwasi azalaki soki otali ye nzambe alimbisanga olinga kotali deux fois te mpo kolinga kotalaka ye mingi te olinga otali bobalo ye elongi le nakoloba bobo bayebaki ye bakopesanga raison mais mama oyo abotaki ye ayebaki te mwana nini ya boti nzoka ndi abotaki ange alaki na ndako na bango bazali komaltraite ye azaki considere okwa bana nyonso tu te nzoka nde oyo ye aza komaltraite ange oyebi mwana ngo te soki nani tobokola bana na limemi ya tata nzambe batape bamama tolakisa bango makambo mabe te tolakisa bango makambo malamu oyo mama mwilu alakisaki na bana na ye mokolo munene mama mwilu atiki biso na boweli na ye nde mama mwilu ngombe kinsuke ningani mwa mboka wana ba ange bakiti ba ange bamonani ngombe kinsuka bata ngombe kinsuka balobi mwilu kaka mwilu kaka obozaki komona mokolo yango nde mokolo ya lelo mama mwilu asali makamu esalakisi elonga na ye pamba te abandaki kosambela mingi nzembo yango yelinga ntango azalaki soki akokufa nzala aza kokumisa kaka nzambe nzembo yango azalaki koyemba akwamenizoa twasanisi na Isuwa owete wingi unako asunya biba video akwamenizoa twasanisi na Isuwa owete wingi unako asunya biba video azokufa nzala na bana na ye me ya lobi tokumisa nkolo Yesu
pamba te bisengo ezali kuna kaka bato oyo bazangi mabe bato bamonaka yango ngai mwilwe eske nakolonga ngai mwilwe basi ya bangunza balongaka te ngai mwilwe eske nakolonga aza na nzala azokokumisa nzambe lelo oyo mpenza na kati na biso mama mobali azosala te lelo oliaki te ntango akoya opesa mbote na ndimi te soko kondima ye nini yango nana nzala na nga mama mwilu te alete azokumisa nzambe mpe komona bayi kotikela bango biloko likolo eza pasi mpona kozwa elukaka basacrifice ebele ya solo eza pasi me tosala makasi pamba te na bapasi oyo toza komona biso oyo toye kofanda tokokaki mpe kosala eloko mosusu nyonso eza sacrifice bongo soki tolongi te litomba nini na bapasi oyo nyonso tozomona nzambe na biso asalisa biso nzambe asalisa biso po ete tozwa litomba na pasi oyo toza komona tokotonga nkamba tokosala boye mbulo neige nini biso tozoya na bana na biso bongo tozwa litomba te tokozwa litomba nzela nkamba boni bakufi kuna kamine esali boye esali boni bakufi kuna me tozwa litomba te batata mpe bamama tosala makasi na mabondeli me eloko ya munene bolingo linga nzambe na yo na motema no mobimba mpe linga moninga na yo ndenge omilingaka ndenge nini okoki kolinga nzambe soki moninga aza pembeni nolingaka ye te wana bolingo ya hipokrisi nde nzambe alingaka yango te tosukisi boye na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen totelema tobondela Mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama zwa lokumu na yo mosala monene tata kibangu apesaka na yo yakobatela batata vala mpe lingomba oyo wete biso baindo tobika na kanda ya nzambe mama zwa lokumu na yo baindo tobika na kanda ya nzambe mama zwa lokumu na yo mama mwi zwa lokumu na yo mosala monene tata kibangu apesaka na yo yakobatela wete biso baindo tobi mama zwa mama ya mabota zwa lokumu na yo yonde ojali mama ya keke na bikeke basi ya bavwala yondimaka yango mapasi kosuwa mino komoindo abika basi ya bavwala yondimaka yango mokili yondimaka yango kobatela lingombo yondimaka yango mama mwilu zwa lokumu na yo yonde ojali mama ya mabota komona yo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke mama yonde ojali mama ya mabota
tosengi mpe na ndeko na biso flutiste awuti na mboka bo Thérèse. Merci. Tokopesa kumwa tata mwana kwa ni mkosa kwa leo. Mwana pe molimo mosambo na kombo ya tata mwa mama mavungu Suzanne tosengi na mama pasteur kutela mama pote misoba na topesa yo mbote tokosenga pe ba pasteur pense au présent dans la salle kutela ma topesa bino mbote elongo na ndeko.
Pe molimo mosantu. Kasi papa pasteur pour vendre la maman. avec ses deux fillettes orphelines, Marie Mouillo et Kwakiadi. Comme par coïncidence, de son côté, Papa Koulela aussi perd son épouse, Maman Louésie, et reste en charge du fils unique qu'il mourut, Papa Simon Kimbangu. Papa Koulela se décide d'épouser Maman Touba, Kouzou. La nouvelle famille ainsi reconstituée réunit à la fois les jeunes orphelins que sont Kimbangu, Mouilou et Kwakiadi sous un même toit.
celui de Papa Kouyela. Quelque temps après, Papa Ndopetelo, Papa Nyamaogo, oncle de Papa Simon Kimbangu, vient épouser Maman Mwilo. Ils auront une fille, Maman Nelly Kitouya. Quand vint à mourir son oncle, et selon les dernières volontés du défunt, Papa Simon Kimbangu épouse Maman Marie Mwilo Kiawanga et prend sous son toit Maman Nelly Kitouya, fille de première noce de Maman Marie Mwilo Kiawanga. En 1913, sera célébré le mariage coutumier entre Papa Simon Kimbangu et Maman Marie Mwilo. Le 12 février 1914, naît Charles Daniel Kisolokele Lukelo, leur fils aîné. En 1915, selon les coutumes religieuses de l'époque, Papa Simon Kimbangu et Maman Marie Mwilo se marient religieusement. La cérémonie nuptiale sera officiée par le diacre Poussandanga. Aussi, ils reçoivent le baptême baptiste protestant à Mvoula, dans la rivière de Tombé, à 1 km de la mission baptiste de Gombe du Tété. Le 25 mai 1916, ils auront un deuxième fils dénommé Paul Salomon Dialungana Kiangani. En date du 22 mars 1918, vient au monde leur dernier fils, Joseph Diangena Koutima. Est-ce par simple hasard de l'histoire que 1914 et 1918 rappellent à la fois les naissances de Charles Kisolokele et de Joseph Diangenda, en même temps que le début et la fin de la Première Guerre mondiale? Elle recevra l'ordre de son époux de sonner à 6 h du matin, le 6 avril 1921, le premier gong de la nouvelle église naissante, la future église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, EJSK, communément appelée Église Kimbanguiste. Après l'arrestation et la déportation de son époux et de toutes les figures de proue du Kitwadi, l'autorité coloniale belge occupa Kamba. Tous les autochtones en furent chassés, Maman Mwilo et ses 2 plus jeunes enfants aussi. Seul Papa Kisolokele était déjà déporté. Elle se réfugia à Gombe-Kinsuka, le village d'en face, d'où elle va diriger le mouvement kimbanguiste clandestin qui va mener le travail de l'ombre, socle spirituel sur lequel va se reposer l'Église en tant qu'institution telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1959, elle remit les premières cartes de chrétiens aux activistes du mouvement kimbanguiste qui se retrouvaient à Gombe-Kinsuka, avant qu'elle ne fasse la passation de pouvoir avec Papa Diangenda, et à qui elle remettra le voilà, bâton sacré, le sacrant ainsi premier chef spirituel de l'église kimbanguiste officielle à venir. C'est en date du 27 avril qu'elle décédera et sera enterrée à Gombe-Kinsuka. 50 ans plus tard, l'église organise l'exhumation et la translation de ses reliques de Gombe-Kinsuka, où elle est restée réfugiée depuis 1921, vers Kamba, au Saint Mausolée, dans le sanctuaire béni de Dieu. En 1989, lors de son séjour de 5 mois en Kamba, Papa Diangenda promit ceci. Lorsque nous 5 serons réunis au mausolée, commencera une nouvelle ère pour l'Église et pour le monde. Allusion faite ici dans l'ordre suivant. Papa Simon Kimbangu, entré au mausolée en 1960. Papa Charles Kisolokele Lukelo en 1992. Papa Joseph Diangenda Kuntima, toujours en 92. Papa Paul Salomon Dialungana Kiangani en 2001. Enfin, Maman Marie Mwilo Kiawanga en 2009. Sur le plan spirituel, elle a cessé d'être un simple intercesseur auprès de Papa Simon Kimbangu pour revêtir une dimension supérieure. Mais laquelle? Toujours est-il que, comme Marie, mère de Jésus, elle a à la fois le statut d'épouse du Saint-Esprit et celui de la mère de Dieu. Aussi, elle est omniprésente et permanente, opérant jusqu'à nos jours des miracles post-mortels à travers le monde. Qui est-elle au juste?
à chaque jeune, à chaque papa et à chaque maman qui m'inguisse du Gros Congo, de l'Afrique et du monde d'y militer pour le devenir de l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman Mouilou, oyez! Oyez! Maman Mouilou, oyez! Oyez! Maman Mouilou, oyez! 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 Soutien de l'Église. Na kombo tata mwana pe tateni momo centre boyebi koyoka mwa mwana pe molimo mosantu. Merci papa pasteur Doyo le Kaliboso. Maman na biso ye azali mama bakoli boye soki bali ko kende sengeli to ye bisaka ko bomonaka lobi lero okene kishasa wabi okasazana kuno zoba mama pembe ko bo tous les fiches de paye te bo a renouvelant c'est comme kaka pembe nyomona zoluka tikazonga donc mama zo kende ya moto ko pesa mbote ya au revoir wazo kende lelo na sengo nyonso tika ete papa maestro pesa na nzembo pona mama ndinga zo kende.
maman avandi na ye sikoyo yango ete totelemisa ye lisusu nde tokoleka nano na bandeko basurveillant baya kosala
volontaire, va volontaire. Va volontaire, il y a 5 points de l'eau, c'est la bino. Afrique, c'est la va volontaire, Valeka.
Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo, mama mwilu lelo ezali mokolo na yo. Tala sengo kati na bana na yo. Batei biso mingi, toza neliki ekozwa esika kati na mitema na biso. Yo longa ki posa na biso biso pe tolonga. Pamba te susi na yo majeur ezalaki kaka moko. Olobi basi ya baprofete bakolongaka te. Kasi yo monisaki na evangeli na yo, na ezaleli, na nyonso ya solo. Ete yo longaki. Pamba te bolakisaki biso yango. Mosala ya moto akosalaka ekoyebanaka bene na suka. Ndenge tokendeke kosalaka epa mindele ba nombre d'heures osali. Est-ce que ba absence ezalaki? Ba retard ezalaki? Mais yo lakisaki ete ozalaki mama ya botosi. Totondi obotondi na ndenge osangisi biso lisusu lelo na esika oyo. Zala na biso mama tito kosilisa programme na biso. Bana no mingi pose elaki pe lelo bazala wakasi yo moko yebi banzoto tolati. Bino bovandaki na biso na mokili banzoto yango ezali na mikakatano ebele. Ba mosusu physiquement, ba mosusu spirituellement, bavandi na bandaku, me yo moko ndenge ozali kuna pembeni ya batata bokanisela bana na bino, mama mutakolobelaka bana na ye, mama mutakobombaka bana na ye kati na ndako. Kimia na nzoto na biso pe milimo na biso na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Kimbangisi moye. Oye. Bana mama mwilo ye. Oye. Le 27 avril oye. Oye. Ya solo batatana ba mama malobe kozala mingi te. Pamba te tango na biso ekomi musika. Ezali mokolo kitoko. Ndenge toyoki na mateyi basili kolesa biso bilei ya kitoko penza. Batatana ba mama mwilo azalaki nani? Batangeli biso mokadabo moyi. Chaque année tokozalaka na molulu ya mama mwilo. Discours na ye biso nyonso tolali yango. Na ndenge ye bayi kokutana na papa Simon Kimbangu. Me batatana ba mama ezalaki azar te Nzambe nde abongisaki yango. Pamba te mokumba yango bakokaki kopesa yango na n'importe quelle maman te. Eza boye te, Eza boye. Surtout papa Simon Kimbangu akangami akei. Maman mwilo atikali 30 ans. Nani a supporté pendant 30 ans. Et ayebi que mobali na azali en vie, yazela kaka. Na tango na biso ezaka mwa pasi, eza boye te, yango wana batata na ba maman. Surtout biso na tango oyo. Lelo kaka soki bovandi na tata, tata azali kosala, yo mama azali kosala. Soki tata mosala ekatani, biso ba mama tokomaka soki ndenge nini. Loboko moko pasi, luka pe mosala, nga pe na lembi, nga moko kaka na bana, tolobaka to tolobaka te. Ba mama oye. Ba mama na ngai ya solo to na l'exemple ya mama mwilo. Pamba te tango tata zalaki na bozwi, bozalaki na kimia. Tango azangi asali yango exprès te, batata na ba mama toza kolobela yango de part et d'autre, pas seulement les mamans, ba papa pe tango mosusu soki ndenge nini. Donc ba mama na ngai na batata na ngai tango moko azangi ndako ekomi soki ndenge nini wana. Mais maman mwilo alakisaki biso exemple ya kitoko. Ase débrouiller na bana na ye. Bakolaki to bakolaki te. Tokomonaka yango. Okomona tata na zaki na bozwi. Akufi atiki mama na bana mike. Bana na bakolaka to bakolaka te. Elakisi ete mama mutako bomba kandako. Eza boye te, ba mama na ngai surtout. Ba mama mokolo misato batei biso awa. Totondi awa lelo.
Mais mon collègue, ça, tout à l'heure, ma maman va salir une dizaine, une quinzaine. Ma maman n'a pas eu. Moussala oyo, et ça, moussala ya passe. Mais le rôle de Tontima qui est mot, madame Tokom, c'est un mot na souka. Les lots, ça, na mon ya maman mouille. Batouana bazaleka batandenge mususu. Tala parcours na bango. Tata ya maman mouilou akufi. Maman na yatika de veuve. Maman ya papa Simon Kimbangu akufi. Tata tika de veuve. Bon, mon histoire, on dit que ça l'est. Tu l'as dit discours, hein? Et ça l'a qui hasard, t'es baya kobalana. Maman Mouiluna, papa Simon Kimbangu. Babalani, pour bazalaki na mission. Maman Mouilou bazalaki na mission na ye. Marie a oyo bamonaki na Fatima. Azalaki mondele to mutu mwini. Ba maman ye. Ye abotaki nani? Kolo Yesu, hein? Ah. Batatana ba maman, comme ça, ça dit très compliqué. Sauf que le yeba, l'air moussou bungi, mais quelque part on s'est retrouvé, mais aux zongi les sous. Batatana ba maman, les deux avons colomonel. Moussala ya maman Mouilou et monanaki, na tangu ya souka. Maman Mouilou le 27. D'abord le 12 avril, il y a fait sa carte na ya liboso. Abanga ki mundelete. Azalaki na kubanga te pamba te ayebaki ete aza na nzambe na ye. Nzambe abatelaki ye. Bamoni pasi na bana na ye. Mais wana ezalaki le matériel ou physiquement, mais spirituellement, ndenge bayebisi biso. Papa lobi bango bazaki kolia biloko ya kitoko. Biloko tata na bango azaki koyela bango. Bazana nzala mais soki bavandi kaka maman Mouilou soki ayembi kaka okomona kaka biloko kiti. Simoni aye batata na maman lingomba mo ya ndenge nini bato mo ya ndenge nini biloko euti kaka boye dans le vide ndenge na telemi awa bomona kaka mese koya na biloko tokobanga te tokobanga te biso tokobanga bomutu na biso nde mutu ekobangisa biso eza boye te biloko ye balé passé ali papa Simon Kimbangu ye ali asali to ye histoire ya bibo ya maman Mouilou ndenge kendeki ba tata na ba maman makambo mususu kozala pasi na koloba munoko kilo moya koloba ezalite kasi mokolo nzamba bolinge kobima na yango ya solo maman Mouilou tango atiki biso mokolo ne ya suka toke kotika ye nde mokolo ndenge maman pasteur atei biso mokolo wana nde tomonaki ya maman Mouilou asali nini alongi ba ange ngai Mouilou na mona bango nzoka bazalaka bongo toyokaka kaka ba ange ba tata na ba maman na miso kaka oyo bona yebi te soki wana ezalaki ya ndenge nini pamba te bato bazalaki kosepela tomoni ba ange papa Simon Kimbangu tomonaki ye mokolo yango aye kozwa maman Mouilou bazali kaka na espace mais espace yango musika mingi te tozali komona na bangelo wana nzembo ezali kobeta maestro s'il vous plaît nzila za mazulu landa nzembo wana batata na bamaman yango nde ezalaki kobeta na bafleur na biso la seule oyo ngai nayebaki parmi ba grands-parents grand-mère nga nakutaki kaka ye pase yango epai ya grand-mère Mouilou batata na bamaman donc ntango akende esalaki pasi me nzembo nde yango wana tokendaki kotikela ye na bafleur na biso na esengo tozalaki nango pesa biso nzembo wana maestro.
na ba maman tozalaki c'est-à-dire tango naza koyoka nzembo wana na sinazongaki kuna ngai na liboso boyebi tozalaki ngana nani Angweto Seva batata na ba mama tosimba ni kaka boye Kimangis oye toyoka na kasi te bino bozalaki tosimba na kingana nani Kimangis moye toyokana bandoyi baleki aweza boyeke sikoyo bandoyi baza na échelon oke na les grands doyi oyo tozali nano na nzoto oyo nsima nango ndoyi ya moyen no alali ya leki nsima bino bapeti ndoyi boye Imbangis moye batata na ba mama
tozana nzambe na biso abomoye eza boye te satana moto apasi batata na bamama ndenge tolobi lelo ezali mokolo ya bato ya mama Mwilu. Mokolo yango ezalaki mokolo ya ndenge mosusu baange makambo moko esalama na likolo nayebi te me kosalema lisusu nayebi ntango nini imbangisi moye ya solo ntango bomonaka nga naza kodefile na nzela za mazulu pamba te tozalaki na gerbe ya fleur ngai nasimbi papa Simoki Mbango kiangani ya simbi na bato mosusu nasimba kutu nakipaki te soki banani donc vraiment ezalaka feti ya ndenge mosusu bazali kotia mama na likulu toza kotala vraiment akendeki na likambo na biso bato Mwilu yango tomonaki ete le 24 décembre ndenge tozwaki l'indépendance ya kosambela esika tolingi bayoki pasi persécution me balembaki te biso mpe tolemba te na temo na mfinda twasambila nzomono zafalama twasizila yetela mesa kundu lya tata mwana muti ya Kongo saluki kasala kimonekele mutaya mimba selongela nawekile kwena tata mulelo mufase sizamona masemeto yakelamba mutola kwa batu babo yesola koko kwa nyeleka kati unoikizola kwa seko sisi sekweikina yemi ya misa yawe petulweka kekaka nzambi bisali vingi mifritisi pasiva bakasema musale chitungengi sala mugundegi mona masemeto tokanisaka pasi wana batata na bamama tolandata ya moke na bizaleli oyo bazalaki nango batata na bamama batata na bamama nyonso eza na bolingo soki toza na bolingo tosali likambo kitoko soki tozali na bolingo tokosala moninga mabe te mona kembwalise mama Mwilu na ntango ekomi mosika botoyokana kimbangisi moye bon natuni na mokolo ya lelo banani yango babotama le 27 avril
bamilakisa bango moko bato le 27 avril baza te bazali we fliki wo maman ya botama le 27 avril mama kendeka kuna koya kopesaka mbote mpo nazoluka mbote bato babotami le 27 avril babotama le 27 avril. Ah, c'est maman mouille en personne, hein. Babotama le 27. Maman mouille l'oyer. Ah, maman Siska le vitikana simba sali bwana na pika. Papa yoka le 27 avril. Quand ça passe, quand on va le 27 avril. Ah, Tata Mouilou, merci beaucoup. Le 27 avril, il va avoir 100 euros. 100 euros, ça vient.
Thank you.